Bienvenue sur Avemaya Télévision, la chaîne panafricaine, la chaîne par excellence, chaîne Yabana Mboka, chaîne au service de la nation. Néné Sabino, Avemaya Télévision, c'est la chaîne qui est plus sur le terrain que dans des bureaux. Tout à Awa, Kinshasa la belle, Kinshasa na biso. Kinshasa na biso, il faut vendre l'image positivement. Net espace Oyo, tu as 15e rue limité. Big félicitations à bourgmestre Douglas Koulou. Mokonzi a limité au gouverneur Gentini Mbakango Bila, gouverneur à ville province de Kinshasa, au chef de l'État Fatih Béton. Le po Oyo et Araba Everest. Tout le monde a bolam. Tout le monde a toujours borné dans ma maman bête que Obasalaki, Balobaki, Basalaki non. Ce qui batubasa mama bien tokumisa rapé ndenge mwana mboka Gentini Mbakango Bila chama yele na kini bopeto alinga kuto aventure te ayoka keno Kinshasa za boye. Je suis là Ahmed Mukendi le frère de la presse nazana sentiment moko ya tristesse. Pourquoi? Parce que et ça la nga pasi so ba mona moni moko ya bato ba mesana ko za liboso caméra to na sima caméra ba kufi ndenge bandeko nga basala ka ba théâtre so ba kufi ça la nga pasi ndenge bandeko nga ba musicien ba caméraman ainsi de suite mais baliwa sko ya kini des fois ça la monter ma pasi baliwa moro et ça la tellement monter ma pasi pour façon bato ba kufa na kini oyo et ça la propreté tano mama liwa na mona mbala moko ndeko nga Nadine Turbo. Nadine Turbo, c'est une personne que je connais à travers émission na télé CBS. À travers CBS, Nadine Turbo, mais lelo Nadine Turbo a la bisoté. Nadine Turbo a la bisoté pourquoi? Parce que malgré Omo qui les sali, malgré Omo qui les lobby, mais Nzamba permettrait Nadine Turbo à Koufa. Mais baliwa ngosko nenge batu ba kufelara des fois ça la passe na mutema. Comment on a que Moutouka samedi, il y a semaine passée, Azala qui est en vie. Comment on a que Moutou samedi, Okaka Moutouka qui est en vie, et puis lundi, Moutou Abengami et Bembe. Donc, Mboka Nabiso, des fois ça la rapasse. Des fois ça la rapasse. Bah, circonstance à l'Iwa, il ça la rapasse. Dans la Nagi Live, vient de la presse a expliqué les circonstances à l'Iwa Salemaki. Sur ce, Bandegonanga avec ma télévision, tout n'a qu'une question en privé par rapport à l'Isola Nadine Turbo. Miango na Yoloba. Kolani Samana Maimazolo, Manaba télévision. Kolani Samana Maimazolo, Manaba réseaux sociaux. Là, c'est basé sur l'information. La serre a été empoisonnée. La serre a été empoisonnée dans le micro jusqu'à la preuve du contraire. Il faut autopsie et ça, il faut m'embêler ça, pour élucider quel genre de poison et puis dire poison on a. Mais lobby, ne quoi ça qui peut MC, c'est-à-dire maître de cérémonie. On a permis Moukine, ça rabino toujours dans un rappel MC maître de cérémonie. Si on a un événement, on a un posa. Basa le layo service speech mo ya kitoko numéro na ngai ya téléphone ezawana yaka benga orozala de cité orozala satisfait. Donc on a dit Turbo samedi passé azalaki pa maman ya ba moura de la presse akendaki ba sololi ba monani patati patata mendego ya okende akomi ebembe bandeko na ba congolais to bomana rapona nini la vie ya mutu ezala sacrée. Nzambe oyo abota Ahmed Mukendi, Nzambe oyo abota Queen Nenela, Nzambe oyo abota Anastela Fraser, Nzambe abota oui pourquoi? Parce que Nzambe mutu azana sima mystère wana ya naissance ya bana. Tangu bana babota makezaka mystère ya Nzambe. Ezalaka décision personnelle ya mutu te. Yo moko mutu ko passer na acte sexuel autant de fois que Nzambe a permettre te que mutu abotama, mutu pa robotama te. Nzambe oyo akela biso a dit que vie à Moutouza sacré. Ils ont sacré. Mais pourquoi Bisson na Mokili, comment mettre à terme na vie à Moutou? Malgré la Bible et le barana lamentation, tout est comme la Moutou na se à Moi, ils ont toujours la volonté en Zambie. Et là, on morote na comme la Moutou ça qu'ils va permettre. Parce que ça na comme morote na se à Moi, ils ont makasi que les gars comme en Zambie. Donc comme moi en Zambie, ils ont toujours l'icolo ya ba comme nous. Ça na nganga morote na Mokili o ya se à l'équinze mais ça na poison morote na Mokili a se et l'équinze mais na valeur. Mais Nzambe a permettre on a dit Tibo akufa pourquoi? Et ça leçon peut-être Nzambe nga pesa biso ba emokili. Toyeba comment ko vivre na batu. Soit eza ba réalité ya biso ezali ngonga oyo Nzambe asalaki ke Nadine Turbo akufa, pe Nzambe a permettre que liwa na ekufa na poison mais yo muto seli muninga poison. Yo lelo
Nadine Turbo azana bandeko oyo pesi pasi na motema. Yo lelo Nadine Turbo azana bana oyo pesi na motema. Yo lelo Nadine Turbo azana libota mobima toute une famille oyo pesi pasi na motema. On dit commettre fin na vie ya Nadine Turbo. On dit Nadine Turbo akufa. Po yo na ba conflit moko bobowe bowe la ki eloko to bowe la ki problème moko boye on dit Nadine Turbo akufa. Ça linga passe ya. Si ndenge nazo loba boye des fois ça fait mal. Ça fait mal. Des fois je manque de mots pour dire combien de fois je suis touché. Voir une personne humaine, la vie humaine est sacrée. Mais si on a Congo, vie à Moutourasuna Valère, on a Congo, de place au monde à Moutoua Koufi, le rôle en tabé à la Congo. Que Moutoua Bandi, l'Isolo, à Bomoïnae, à la Mouki lundi, à bien, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et comme que Moutoua Feti, comme ça la MC n'a fait, c'est lié poison, on a micro Moutoua Koufi, Anzamena, là pour gagner Nini. Pour gagner Nini. Pour baliwa na biso na bakini na Abed Nenga Koufi bon Abed Koufi c'est un exemple Abed Nenga Koufi boye mbaswana Ahmed Mtoba kelaki. Ahmed Nenga zobela boye c'est que ange kaka mtosali boye. De tout ça est un synonyme il y a makambo le na Congo baliwa na Congo comme baliwa mystique. Mais sur ce, je voulais un peu parler en détail sur ce qui est arrivé à notre sœur. Notre sœur est bel et bien morte. Nadine Turbo ne fait pas partie de la vie. Nadine Turbo fait partie du passé. Nadine Turbo fait partie de l'histoire. Mais Liwana est un maboko ya batu. Ba empoisonné. Selon l'explication ya live ya Moura de la presse, ba tieli Nadine Turbo moi mbika ba laisser mwamba na micro. Ba bomiye, elle est morte. Bato ba bomiye nde ba royeba pona nini ba bomiye. Po mutombo abomiye nde royeba pourquoi abomiye. Mais ça linga pas sina mawa mais ils en ont grave liwa ils en zela ya mutu nyonso yo mutu okoboma mutu lelo pona yo mutu obomi oboma mutu lelo pona ba intérêt moko privé yo zoboma mutu pour bénéficier na eloko moko peut-être oyo yo trouver important pona yo mais yeba ke kanda ya nzambe ezali yeba ke kanda ya nzambe et qu'on frappe yo. Donc, on a avec ma télévision, toujours présenté ma sincère condoléance à la famille professionnelle de Nadine Turbo, famille professionnelle Bissopé tout en Akati, toujours présenté ma sincère condoléance à la famille biologique de Nadine Turbo. On est en Zela et Moutounion surtout. La mort, elle est naturelle, mais la mort, est allée derrière des gens. La mort est allée que Moutoua Koufi. Pour battre moro bana sima liwana de sala mabe muto akufa naturellement c'est bien mais que muto akufa pour battre baboma qui est Nadine Turbo maman moli monayo et puis na kimia tant on a Nadine Turbo na raisonné bana bana ba kufa madame Angelica ocho kendeka lobi awa ba jeune to ba kufa sala rapace ba minele ba kufa na ba âge moro boy un peu élevé munele so akufa sala ba accident ba nini mais ba guerre mais comment on a munele pena vendre ba bakeli munele mbasa kufio muninga munele c'est munele poisson bon en tout cas je ne sais pas trop le mot poisson est en anglais. Pour clore na fondement parenthèse moko na pesi mote na Yvette Kalombo wetu Mutoba toujours combattu mais jamais abattu. Ahmed Mukendi soldat makasi américain engagé tozawana to bunda bitumbango tina suka donc muto abangisa biso te bato mosusu omona voix ezobima me otala boomona mutu te noka mutu azoganga kaka azoloba otyamakela ba bafrançais mbele mais français yango mpe ya na mabaku na kati yako afumba balami wana mabaku donc mutoba wetu Yvette Kalombo Ahmed Mukendi sans compter nga avema ya télévision mais Ahmed Mukendi toza wana tozosoutenir yo mais zalaka sage Mami Bidin zalaka sage Mami Bidin zalaka sage na ba sortie médiatique na yo yeba ke batutu ba osala neti kaka balingaka yo mais balingaka yo te donc mutoba wetu nous on t'aime beaucoup on est là on ne permettra jamais à personne de revenir ko dénigrer yo on ne permettra jamais à personne de revenir loba o Yvette Kalombo boyo o meki toza no wana o bouger toza no wana do ba nene o ba nani ba puchu muto bank ça va américain à la raté donc Amérique toujours Amérique très fort derrière Mami Bidin bando ba o Yvette Kalombo akena ta bandute akena ta kabe aka monga te yona ke Dubaï et comme yo Dubaï ba maki lokwa ngulu ba cheke na sek on s'en fout alors que peka États-Unis lokwa ngulu alors que peka ya pe Belgique
aoya pe Canada okende Paris loko peka ngulu mais essentiel accueilli na pesi mbote na batutu balingaka avema ya télévision fédérale André Kabange babi to oliate okota pa Tony Mwaba okoti pa Yves Mbukulu okoti pa Didier Boudimbu Fati Beton mais odameka yo moko biso ta na pota to lia André Kabange ngana na méchant na fédéral ngana na posa na dame il faut que tu aies un ministre ya EPSP on est pas na top Congo ko tsanga na ndako ya nganga ko ko tsanga na ndako Tony Mwaba na posa pe na sala émission na solana e pour la éducation la gratuité d'enseignement et créer mon boulot le ministre à sport vient à biso Serge Condé le bio on a posé au yamara journaliste local mais faut yamanga na avema la télévision il faut tout solo la paix to beta masolo ya Léopard Kalaming était éliminatoire à Coupe d'Afrique 2023 Côte d'Ivoire les autres donc merci na batuno so balingaka avema la télévision Queen Nene là je salue maman Anastella Fraser batutu bino batu boaki na team America bozongi na l'autre côté on s'en fout bozonga biso team America biso on ne trahit jamais l'Amérique ne trahit jamais hein. L'Amérique n'a pas peur des gens parce qu'on a une grande puissance mondiale. Donc, vous s'abonner massivement à Avema la télévision. Et donc, moi, petit éclaircissement par rapport à Nadine Tirbo. Notre sœur a bel et bien été empoisonnée. Nous avons empoisonné. Ceux qui famille ont décidé et saisir l'État pour faire le dossier. Et puis, moi, mais que l'âme de notre sœur se repose éternellement en paix. Abonnez-vous massivement sur Avema la télévision. Tokutani Mbalasima bon mesanu. Songa mbeli di babeta kaliko fite. Ciao.